namo, kurera namo. Kaban dulu sih nggak aja nih yang mau tiga Felicis. Jusqu'à l'infini pour ça. Ouais, mais je sais que je t'aime. C'est dans le cœur. Je ne serai pas jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Très bien. Vous t'en collez quand même, on s'en colle. Voilà, les balles à de Bozumona, bande de Balani, Basoli Maes civil, les abongos papa les mabana, même de connexion Cécile Bilonda. Et photo, on devait à moi qu'à la bande de Kala. Voilà, on est abongos, les balles à la bango, et tout ça, Basoli mariés civil, vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés. Bafolo, la bolingo pe, on a Bozumona. Bafolo la bolingo yango wana babongisi nyonso babongisi ba verre wana pa iwati bato bakozela verre d'honneur na bango place bakosala signature apres bakosigne mo babala na boye kopermettre papa Alain asala nini akokozwa papier facilement mpo akende kovanda na mwasi na ye na mboka ya Canada obovaa na mwasi na ye na Canada voilà makambo nyonso yango wana et que le Canada nous bon République démocratique du Congo. De sika oyo bango babalana. Voilà. Et les mariés sont honorés de tous, babalana misa baboti, ba famille pe bandeko. Voilà. Na misesi le bilonda. Na papa le mabana. On a bon papa elombe, papa wapi, papa le mabana, papa la théâtre. Est-ce que maman c'est la boule là qui est papa elombe, papa wapi, on connaît pas papa le mabana. Bando le faire théâtre. Bon pas ça la théâtre, papa na la théâtre mais balo baka. Bana Kongo bangengi yo bana Kongo bangengi. Bala Kongo bangengi penza ya libala. Bangengi mitoko makasi rien à dire. Bangengi mitoko bana Kongo. On a beaucoup de gens qui sont mariés côté. Qui sont mariés en moins les autres. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo,
Bolie kaka lelo. La Providence, biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bien surtout ba bolingaka maman Eliane Nitou na peso no ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi maluka imoyo. J'espère que bolamuki makasi. J'espère que bolamuki na makasi. J'espère que bolamuki malamu. Tango nzamba peso mpe malabo mo ikumi sanza be pesa nzamba merci pamba te mingi tolala ki na bango. Basili kotika biso na mokolo ya lelo batiki biso te po bango balinga ki ezaka moka na nzambe. Toyaka na mokili tovandi pe mokolo se koki mutu na mutu asani ni. Akitina rena e azonisi molimo epa ya nzambe tata. Merci mingi na bino nyonso to ba e obo disposata na bino pona kotala to pe pona koyoka wa bino maman Eliane Nitou. Na pesi bino vraiment merci beaucoup, merci bande konanga. Ndeko so zamba na liboso na kosenga na o s'abonner na Eliane Nitou TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification et puis au partager ba émission pour eza na bande konabisa mususu ona ba chaîne na biso te ceux qui otali au partager ko permettre pe na bande ko mususu ba ko koyeba chaîne na biso oya Eliane Nitou TV. Na tongo ya lelo tolamuki boyebi ke mikolo nyonso toza na actualité ya ndeko na biso papa ale mabana ndeko na biso oyo asara bongo musala ya théâtre oyo tobengaka ba comédien na biso ya mboka. Papa ale mabana vraiment za mutu moko sans problème tozoke na likambo te. Papa moko tomonaka na biso azaka na edu malgré baka l'apparence trompeuse mais tant total ka boto monaka papa mo azaka na edu attendez tomonaka ba comédien bazaka na koswana ko benda na de gauche à droite. Vraiment tout la commande na makambo na te makambo ko swana sona sala bozum ça vraiment c'est un intello asala ka makambo na ye bien. Alors mikolo nyonso tout ezaka likambo libala na ye ndenge ba uti ko bala ye pona ko loba ba uti ko bala ye ba bike non ngala lobi ke papa ale abali mwasi na ye Cécile Bilonda ba tabia mama Eliane ko rijango papa ale abali mwasi te me mwasi abali ye ngabi mwasi abali o mwasi abali papa ale azumo ko bala mwasi wapi abali te yende babali ye skona ngaki na ba mwa muke na bande ko na biso balingaka ko mépriser ko minimiser ba to pe ko mépriser pas to pe ko ba je sais pas papa là tant to zolo ba ke babali ye wana nanga pa na lobito biso nyoso to cheka to zo ba ke babali papa là to zo bosa na ke papa là aza père de 4 enfants atangisa bana na ye ba kenda la classe ba musu baza na université ti lelo bazotanga donc musala wana sala ka musana ya comédie musani wana ya théâtre et puis ça quelque chose botala ba papa elombe tala papa elombe nenga zala za avocat maître avocat lelo so abali mo so baki babali na vie nenga to zaka boye makoki na biso ekokana raté ezala mutu musa koza na mbongo ebele mutu musu mbongo muke mutu musu pe zéro aza pe na mbongo te zaka ka mutu na ndenge azana lolenge ya vie na ekasi mamba ko dénigrer ko kitsa batu donc eza makamoko malamu te eza bien te faiblesse a mutu ebonga te ko bimisa yango libande saka malamu te azana ngote mais ngana moni ke papa ale mabana tango atangisaki bana na ye bazalaki ko vivre na maman Cécile Bilonda te parce qu'il était marié à l'époque na maman Mami Chopé à son âme. Il a toujours été marié, mais c'est allé mabana. Azara toujours marié, un homme sérieux, Azara est marié. A coup fait la moitié naïe, Mami Cho. 3 ans après, avec ça Cécile Bilonda a balié. Attention, babali papa laisse un peu l'autre. Moi qui peut changer non. Quand les alara pour mon bal, la moitié bal, la fois mon bal azar mon colo, abala moi c'est le changer. Le locomata mon bal azar moi na muke, moi ça azar ma mobimba. Aka bal mon bal à moi na muke. Donc monde déjà ko évoluer makambo za ko sa nini eza ko changer. Alors eloko to ko solo la awa bande ko batile linga mingi vidéo ya ndeko na biso na pese mbote siko ki ndeko so ki vana yo ko silikate ko silika na ote soko yo ki vana yo awa wana ndeko na so ba bongo na ndeko na biso asaka ba émission na kombo ya mama HM Viroma vidéo oyo po batile linga za lien ya vidéo na yo voix on a kocha awa voix na yo ko bimana kati parce que za matière na yo ko elaki yo ngape batindelinga ko tindela
Nebo ba ke YouTube ezaka place moko zamba mutu nyonso akataka mwa ndambo loba nango ese de Panama. Matière otroli yango muke ngape na yeka pa na yo. Ndenge batindelinga eza ya yo na bina sa nini na cha. Donc ndeko acha environnement na peso mbote matière eza ya yo voix eza pe voix na ope kokota a na kati parce que yo ndo za kolo matière oyo. Batindelinga yi vidéo oyo boyebi ke bato batala kabiso batambolaka partout de gauche à droite. Donc abonné ya mutu moko azala raté. Mutu aza abonné pa nanga, aza abonné HM, aza abonné na Diki na TV, aza abonné pa ya EC, aza abonné donc ba abonné wana moko ka ba circuler la place moko ba circuler kana ba chaîne nyo surtout ce qui est normal parce que mutu ko s'abonner ka pa mutu moko te kena aza abonné a kuna na okende ta bazaka bongo te. Alors ezana ndeko moko ya mwasi Ondeye avanda ana mboka na ya France. Abengi ndeko baza ko solo la za ko expliquer ye vie ya mama Cécile Bilonda. Mwana mwasi. Abengi po apes explication ya vie ya Cécile. Bolanda bino moko avant na kota na détail. Bolanda ndenge nini mutu akoko vanda ka aboye azu numéro ya telefone abenye mutu po bana kopesa détail ya vie ya moninga ne mwasi ye mwana mwasi aza mobali te aza mwasi mabengi epa ya biso ba kroni mama apesa détail ya vie ya moninga mwasi bolanda bande konanga nazo tshela bino conversation mama na biso to sola kinaye a permettre nga na tshamo to bozoyo kamo nanga na bino awa ayebi bango très bien. Alors, to beta li solo na mabe. To beta li solo Cécile mabe makasi. To lo ba Cécile a uta Belgique, après que Canada, Louvunu. Cécile a uta Belgique, avant d'appel na France. Bana na emi bala bota bango na France. Ba kima ko kima na France. Bandeko, makambo eza ko bima. Wana tango Cécile azaki na papa Jean. Obali na ya liboso, o babala naki. Bande konanga makambo samedi to passer la mariage civil ya Alain samedi to na mariage civil ya papa Alain na coutume to mona ki ba pharaon ebimaki to moni ba robe moderne ebimaki ba robe to ka kotina na bonjour bande konyoso na moni bino elle dans la belle de mon cœur la grande famille na otie la bino conversation boyo kana matoi na bino moko. Béret Rouge, bonjour. Madeleine, bonjour. Ni pour ni contre. Bolamu, Bolukanzela, bonjour. Zana, on a Katia Nzoto. Ngaïté. Ok. To partager, to tapoter. Ok. Juliana, bonjour ma chérie. To tapoter, to partager. So, raté live ici, le hôtel, on se n'a qui. Pour nous, qui n'a pas. En fait, ça fait comboter. Mais, si on fait l'information sur des mots, tu as fait l'information parler. Sur Belgique na Canada mais pas parler pas lobby la partie ya pas face na bangoya ils n'ont pas parlé de la chance na base là il y a chance à qui nous France m'a dit ba famille na Canada bon la chance na base il y a Jean des Ali mobali na liboso papa Jean Marie mobali na liboso ndazo benga ya Jean mobali na liboso o ya bala kiyo maki na Canada bon la chance na base. Oh, peut ça comboter poignon sur na soumission, peut ça na comboter. Parler sur Belgique na Canada mais parler pas lobby na partie ya ba face na bangoya. Ils n'ont pas parlé que ba uta moi na bango li bosu ba côté na France. Il y a gens à qui nous ta France m'a dit ba famille na Canada. Na moni bo mentionner les cap français. Ils sont là compliqués mais il faut le bazaki na France. Moi si pardon. Azaki na Belgique, il y a gens qui pensent que pas là na Belgique, à donc il est na France. Mes parents quand des voyages gens qui passent au Canada, mais petit frère na une soit fait awa. Ata bande comme ça awa. Après na France pas bakenda Canada bakima banyongo wana mama ya bingi na telefone taza koloba banyongo nini mama awa déjà awa na France opesa kombo te ndenge ni mama so na sungi pesa ka kombo mala moko calma n'est pas mal oui n'est pas
c'est quoi? Oyo, à la na mobile, à ton dakate, n'info, ils ont malade, médicalement, va déclarer. Va déclarer, non? Va déclarer, c'est médicalement nymphomane. C'est parce que il y a jamais. Boyoka. Bandeko to tapoter. Bozolanda, abi médicalement ba déclarer maman Cécile, ce qui n'est rien. Ba déclarer nani? Nymphomane. Mutu oyo aza molimo, musupazo la molimo apité azaka na posa za na mobali nyoso na mobali. Donc maladie o nde yango ndeko na biso maman Cécile aza nango. Ndenge ni kwa lobi. Mais oui, il fait ça na kati nymphomane. Oui, nympho c'est quoi? Oyo Allah na mobile, attend dakate, nympho, ils ont malade, médicalement va déclarer. Va déclarer là. Va déclarer c'est médicalement nymphomane. C'est parce que il y a jamais des gros types parce que le gars en date à France il y a des gens qui ont ma campoda dans les bâtiments. Des gens malades, on est dans des malades pour la Congo, pas des malades pour la vie. Ah ouais, la France. Il va camarade ya champion. Il y a qui va porter la chambre. Allah n'a même levé à chambre pour baisser dans la presse. Après c'est la qui na chambre là pour abiso qui au boy na pour garder tout du résultat. Ça la des pas dans le Canada. Pour prouver les que YouTube du nord du. A déclaré la bataille. Ouais, dans la France. Boyoki. C'est wana boyoki bongo ndeko oyo abengaki albina kopesa kombo te opesi kombo te mais voix na yo déjà ezali ntango opesi kombo te mutu oyo ayebi yo ntango ayoki voix na yo ayebi mbala moko ke eza mutu boye mutu aza koloba ndeko ate opesi kombo na yo te mutu bosololaka na ye ayebi déjà ke mutu azoloba eza kingasani mutu azoloba awa yo opesi kombo na yo te bongo voix na yo bato yo kola na bango bato botama na bango bato vanda na bango est-ce que babungi voix na yo babungi voix na yo te bayebi voix na yo malamu mama babungi voix na yo te bayebi penza voix na yo aza koloba baza ba eza mutu tel mutu aza koloba alors bandeko mingi babengi nga po bayebisa ngai mama Eliane yango biso bato mokili tokomi ndenge nini ndeko oya mwasi mama Cécile Bilonda oyo azwi mobali na ye papa Alain babalani c'est vrai que ndenge toyoki histoire na ye batie mibali abotana bango abala mbala misatu abotana mibali misatu sikoyo akekuta na papa Alain c'est vrai bato ya Canada balobi ke non aza mwasi moko mobulu makasi ndenge bato ya Canada bazobenga bazoloba aza mwasi moko mobulu makasi aza ma ekufela mbwa ata papa Alain ndenge azana ndenge azwi efa pika pende papa Alain alandi mbongo balobi ke ayebo luka mbongo aluka mbongo makasi mpona koluka mbongo kote wana ntuka 2 fois te ayebi koluka mbongo aza mwasi moko akamote ya malamu elle est vraiment généreuse ayebi kolia na bato ayebi komela na bato ayebi kovanda na bato kote wana vraiment problème ya te defo na ye kaka eza kaka ya kindumba naza ndumba makasi kote wana ntuka papa Alain alinga ta kosouffrir po ntuka ye na kindumba moto akopekisa ye aza te aza mpenza ndumba makasi lokola a na Canada aza déjà ma ekufela mbwa mopa ya ntamelaka yango voilà pourquoi ki obwaka na ye nzoto na ye epa ya papa Alain babanda mpe mwa kala abwaki nzoto epa ya papa Alain na ndenge azwimba mbongo ebele bomoni mariage asali mariage akafu ya mariage ata bato bazala na bafrance yango na babelgique yango awa mpo osala mariage oyo ndenge ndeko asali faut pique combien de jours de mariage donc ake kobala na ye papa Alain azwi mobali na ye bavanda na bango mais eloko oyo ka bandeko mingi basepeli bato ebele batindelinga video ya mama Shem mpona koyoka voice ya mama wana yango boyoki mpe na chango boyoki mpe voix ya moko mama ya biso kolo matière na ye ndenge nini mwasi okoki kobenga na émission benga ndeko mwasi oyo expliquer que non ndenge aza wana abela maladie moko boye soki mefomane soki nifomane soki nini maladie wana ezalaka maladie ya mukusa maladi wana eza maladi moya mukusa me yoka mukusa kwanza muno hapa me yoka mukusa kwanza muno hapa lala donc ya kokolala na mbwa journée kokoleka te il faut kaka lala na mobali il faut sala mu fa beta mangoda il faut saka na mobali ke peuple lo alobi ke abima même na neveu ya mobali na ye oya balaka ya kotela na chambre alobi soko osali yango te na kolobaki osaki nini oviolaki nga alors neve azaki na choix te neve asedaki eloko ka bato baza kodéplorer babi ndenge nini mama yo oza mama
olobi ke batanga kombo na yo te oyo déjà na lisola songi soko oyo na lisola malamu mais koleka nongo leka kona fo bate mama cha video tala ngai yo moko olobi penza ke ngane na ye awa na ye koloba likama moto eza boye ye moko pe na mama Cécile amona ke te moto ye koloba likama nanga kombo na ye Mantsanga mais yo zoloba bien na koloba kombo na ngai to bombi kombo na yo mama est-ce que na réflexion na yo lokola mama Cécile a moto à 50 ans c'est que yo po moto à 50 ans to plus de 50 ans pona nini koya koloba ko étaler ndeko mwasi koya koloba makama moninga mwasi boye mama est-ce que ceux qui basali yo boyo ko sepela nango muto asazi mobali na ye abali azana bana mikolo azana bakoko na kochela bino mariage hein kochela bino mariage ya papa là bon tala ndenge basali mariage na bango boko mona libala na bango na kochela bino yango so bo sisi ko yoka bokolanda bongo mariage bo tala mariage na kochela bino pour mariage civil et salami déjà na tala mi botala mariage civil ndenge nini maman koko vanda bozu penza courage obengi penza na émission qui est bino bozo baka makambo aux États-Unis na ki place bo mentionner makambo France te maman olingi basala wote ko sala moninga te yo sali boy voix na yo yebani Cécile Bilonda azape aso so petete aza so so petete poso kwa yebi akoya ko ramasser yo po azana munoko koloba azate ko salele émission vandinye akozongela yo mama est-ce que na ba âge yo eza vraiment ba âge ko sa makamba boy bongi na bana mike o bazana na une année 2 ans 18 ans 20 ans même jeune fille aza déjà na 30 ans ko le kana ba émission pona ko étaler vie ya moninga yango bozaki ba camarade yango bozalaki ba mbanda eloko nini o esali oya koloba na moninga boye mama tayo moko bato ebele bana ni émission ba lité ezalaka te ba bien ezalaka te ndeko mosa ko sala boye te balebe ezalaka te ndeko mosa ko sala boye te oyo eza motema ndenge nini soki aza na maladie na ye oyo badeklara ye nefomani wana lobi wana ke ye fa azaka na mobali oyebi basi boni baza na maladie wana oyebi mibali boni baza na maladie bazali soki abetela ko lisolo ya maladie na ye ke ngai nazala na maladie boye nga so na lali na mobali te na koka te naza boye te soki ye abetela ko lisolo est-ce que oza na dossier médical na ye soki asaki yo confiance abetelo lisolo ndenge yo kobeta ngo bomokili mo basi ko oyebi yango est-ce que osali malamu to osali mabe po ndenge oza wana kongole nyonso asambelaka comment zambela munoko mona ko sambelaka mais bible biki oningi basala ote ko sala moninga te omona ke nasambelaka osambelaka okomona zapeza mutu oyo osambelaka mais tala ndenge oyo ko loba vie ndeko na yo tala ndenge oyo ko etale ndeko na yo ya mwasi mama tala ndenge oyo ko etale ndeko na yo ya mwasi est-ce que basalaka boye bana mike bakosa makambo boye mikolo bateya bango ke yo zana na 30 ans wana na vie mule mo ndingo zana âge yo koninga kozaka mabe na baninga te parce que likambo ko kozela yeli moninga lelo oyo koyela yo lobi oyebite po muto ayebaka vie na ye azate muto ayebaka vie na ye azate muto ayebite ke lobi samedi ko ni ekomelanga lobi après demain dimanche ni muto ayebite muto ayebi vie muto aka nzambe biso toza wana pona ko conseiller bato bazana no mikela ba âge de 30 ans o ba ko za ba comportement boy mais siko ceux qui déjà maman ozana plus de 50 ans ozusala makamba boy maman nani ako conseiller yo po yo yoka qui va te conseiller comment est-ce que vraiment au cause de téléphone au benga au banda ko étaler moninga boye est-ce que ça malamu comment au cause de téléphone étaler ndenga za wana ye penza fala la kana mobile soko alali na mobile te moyen te oya ko étaler moninga ata bande ko na yo o ba reconnaître voix na yo est-ce que ba sepeli bande ko na yo moko o ba reconnaître voix na yo ndengo ko ba makamo est-ce que ba sepeli na yo mama o mi bombi pona nini na otanga kombo na ngate te mama yo so yena likambo sungi tanga kombo na yo mibi misa na poasa me yeba ke voix na yo ba o ba yebi yo bazali ba sepeli te ndenge oyo koloba likambo ya ndeko mwasi basaka boye te bandeko basala ka boye te eza malamu te bozaki ba mbanda boki ba camarade azuki pe mobile na yo komo ko sambusa moninga mwasi bandeko makambo to saka na vie bomoni babaka nyoso to sala ke futa makana na se esika likame koyela yo yebite bandeko esika likame koya oyebite tango oloba mabe pona mutu ozo sele yeba ke mutu na yo zo ba mabeta muso akipaka te akoza na papa akoza na mama akoza na yaya azana leki ana bakuzana bakuzina ape na bana likambo yo lobi pona ndeko ne sele tellement pasi kolo likambo a réagir te mais membre moko ya famille a réagir
tout ça la attention. Voilà pourquoi mi bombi lobi que non na koloba kombo na ngate na bombi kombo po yebi ke soko lobi kombo mato lobi kombo te voix na yo bato ba découvrir yo déjà bato oyo ba toza ba comportement ya bo il faut ko tika ba comportement ya bo eza malamu te pona mikolo tozo kende wapi toza déjà mikolo ba mama mibimba toza na ba koko eza malamu te ko ya ko sala bo moninga mwasi soki eza maladie il faut se faire soigner amona munganga papa la pika papa la ndenga zawana apika po soko apiki te mama ta mususu maladie wana ezalaka kala ta mususu asazwi traitement na ye ta mususu bon ta mususu asazwi na ye traitement makambo na yo yebelaki ta mususu ese sili yo yebaki na tango apeki na maladie wana maladie ya moi tango yo yebaki mais ba mbule ebele ozalaka na ye lisusu te peut-être ça doit traitement na ye malade wana ese sili oya kopanza moninga sango boye na miso ya bato ebele eza malamu takoyela yo Cécile Bilonda akoyela yo mama pika pika pende po akoyela yo mama voix na yo asayebi yango akoyela yo pika pende papa ale soki babali ye oui moi ça za na mbongo ebele koleka mobile alingi mobile na ye azwi marque déposé na ye papa Alain, maman Cécile a eu marque déposée. Moi, c'est une pico la papa Alain. Et bella va dépenser au maman Cécile la sali. Et bella va dépenser au Cécile Bilonda, celle dans autre papa Alain. Yo, moi, c'est une pico la papa Alain. Et bella va dépenser. Là, tu as un mariage à papa Alain et les gars qui déjà, botte la mariage civil, après tout zonga, la carte à solo. Yo, papa Alain. Papa le monde de changer boy. On va faire un rapport quand on a 2 jours. Et maman c'est ça là pour papa le monde de changer hein. Oh. C'est changer comme ça. Comment on est là? Et voilà babalani bango na babalani na bango babalani le temps passé ne revient plus, le temps passé ne revient plus. Oui, le cas ici, le cas déjà. Même na Bible babi so moto abongani akomi moto ya sika makambo kala etikali akala akomi moto ya sika. Oui, le cas, c'est le cas. Je déclare que Monsieur Mabana Alain et désormais Madame Bilonda Mabana Cécile sont unis légalement, officiellement et solennellement en ce jour. Ainsi donc, je vous déclare mari et femme. Oh, mon sentiment, mon sentiment. Yo, papa la zongi yo. Ok. Moninga avale, c'est là. Moninga avale, c'est là. Papa le ko na nenga théâtre, te ke na ko na nenga ya série. Tout le comédie sur tout cas bleu na bino. C'est ça. Izo ka bani. Tu es mon. Oui, papa là mon tout. Pour la vie. Amen. Néo, un Nescafé de chez.
C'est la bande qui peut causer l'amour. La bande qui peut causer l'amour. Allez, mon collègue. Le premier, toujours quand le pété dans le sorti. C'est ma couleur. Papa. C'est celui-là qu'on a tué là. Jusqu'à l'infini, personne. Ouais. Mais tu sais que je t'aime. C'est dans le cœur. Je ne dirais pas jusqu'à ce que l'amour ne sait pas. Très bien. Je dirais jusqu'au retour. Très bien. Maman, bana na yo mbale, bana na yo penza bien, boyo kana. Si yo sa raison ma maman mbale maboko boneza na ngote. Pwa. Wa. Yo. Voilà, bon, tu bon comme on a kota la bon mariage ya papa ale mabana ndenge basali mariage ndenge babali ndenge bolobi. Muto na chance na ye chance ezalaka ateki biso mibali to biso basi to zalake famille pauvre bozana le côté bozu mobali ya mbongo na kati ya libota bo sepeli bobi en tout cas ya na biso babali na mbali ya mbongo mobali na bando sunga biso to lingaka mingi soki biso basi mwasi azu mobali ana mbongo to beti maboko po mobali azana mbongo mais siko soki mobali azu mwasi azana mbongo tozo silika po ani to silika po na to beta pe maboko ti pourquoi to silikaka mobali azana mbongo te mwasi mutu azana mbongo abali mobali azana mbongo abali mobali po ana possibilité ko bala mobali po azana ba moyen o esalika bala mobali azana ba moyen esaliki abala mobali mais d'autres papa aleye moko abimisi mbongo ya motoki na ye asalaka théâtre ti bomoni ba papa elombe bazawana mwasi pe babala ke mutu moko te bomoni Ursule Pechanga azawana bomoni batu na ye bazawana ba collègue ne bazali babalaka mwasi mutu moko te soki mutu azobala mwasi famille pe tiaka loboko ya solo ke fête wana on peut pas se valer la face wana eza ya solo ke maman Cécile a sali fête wana munene bongo abimisi mongo parce que elle s'est préparée en conséquence ayebi ke fête wana zo dépenser pona ko bala ka lisusu te lokwa na ko bala nanga lisusu te mobali nanga suka yeyo vraiment je vais miser yango sali fête kitoko munene bongo mais dot o ba pese pa ya papa mutombo mbongo papa mutombo azo ezali mbongo ya poche ya c'est un homme ce n'est pas une femme mais ça l'aime bana mobali aza mobali abimisi sueur motoki na ye abimisi motoki pièce à maman pièce à papa pièce à boye yango ya pesi mais le reste le quoi moi ça na ba moyen moi ça sali yango mbongo mobali eza ya mwasi eza ya mobali mabe moko eza wana te bo tout monde ndenge fête l'équipe botala ndenge mariage l'équipe kitoko fête l'équipe kitoko makasi batu bale ba meli ba lati en tout cas il a musée pour fête wana oyo ya sali batu baza ana mboka poto oyo pe pour ba sala dépense wana encore bobi ki na Kinshasa dépense à double eza ndenge mon côté bandeko il faut biso ya moko basi totala ka makamuni ya kosala makamuni ya koloba koya ko dénigrer moninga mwasi koya ko massacrer moninga mwasi mais yo poza mwasi oyebi lobi na yo te comment ko ça ko massacrer moninga mwasi boy o massacrer moninga mwasi yo koloba vie ya moninga mwasi vie wana yo koloba wana nani ayebaki yango muta monika ke non biso so to monika ke te Cécile Bilonda sali nini abali papa le mabana esuki na onka wana tomonika abali o babengi yango eza motema mabe ya koya ko bimisa secret ya vie ya mutu secret ya pathologie o ya za nango ce n'est pas bien wona eza malamu te wona réfléchir mabende konanga pour le besoin muta France na France ndeko mwasi yo mo réfléchir deux fois même na butu tango vandeki na mbeto avu banda osambela tango chema bolongo na sulingo banda osambela okanisa na makambo te okanisa makambo te oyo koloba publiquement boy oyo ko sambusa ndeko na mwasi tango bande ko sambela okanisa ki yango to kanisa ki yango te ndenge ko ba makambo ya Cécile Bilonda ndengwa siko tango bande ko sambela o sambeli na opola lipe tranquille o mitali na miroir o uti ko sala dégâts o sambusi mutu peut-être ba ne ba yeba kite kazaka na maladie wana famille yeba kite mais yo ko bimisa vérité yo ko bimisa secret wana ba congolais to lingani te to lobaka ba rwandais ba linga biso te bo comportement onde kwa sali ndoki ya congolais zaka moyini ya congolais zaka ka yemo ka congolais ce n'est pas bien
bana mibali tomona bango pesa na makambo te okomona mwana mobali aya ye kutu boye ye ku bana mibali kaka basi aba babasi batonga mboka te kaka basi mutu bayaka na makambo oyebi te tala ye boye réseaux sociaux soko soye na likambo mama ekotambola babomba yango na poche te kotambola mais avant koya pe na likambo tali likambo o na oloba est-ce que ko blesser ndeko wana na olobela likambo o te ko sepelisa ye mama otamwa na nzela oki babeti egogo na mutu oyebi te babeti egogo poani okoza na kati ya biso mutu anyati yo excusez nga ye anyatio na ta excuse nga yo soyo ki pasi anyatio po ayebi yo ayebi ko selo mo pesa kana anyatio na nko excuse nga je m'excuse ma yebi ke na sina tubie tala na sina anyatio déjà a se excuser bo banga kama makambo bandeko foko yeba ko banga makambo ebanga yo na opesa na nga kombo te bongo kombo na voix na ko pesa kombo e bongo voix kuteli ki kombo to pesa kombo te bongo voix na yo il faut pas qu'on dénigre kabaninga, il faut pas qu'on ait baba pone za pathologie ya mutu. Mokili mo bimba sikola bake azana malade moko boya kimbwa, yefa eza bato baze ebele. Azana malade kimbwa fala la kana mobali, bato ebele bazaka bongo, baka na ba posa nzoto ebele. Ezaka yete. Ezaka kayete, bato baze ebele baka na ba posa nzoto ndenge wana. Ana posa nzoto, azana posa ebongo mibali bazaka chaque jour. Ana posa matela mwasi na ye. Eza la mwasi azana ba période to benke ba période to mwasi na ba règle sokola. Sokola na sala mibali bele bazande ngwana eza nango maladie eza nango milio mabete eza nango maladie ce qui eza ba ko traiter yango bandeko bolinga muto la frigide so muto mo la frigide ata mobali o simba mo sa telemate ye mo na kutu nzoto se bebat ata suna go mobali suna go mobali te mama telemali sute mo sona suna posa te ya suna posa mobali te non pathologie ya muto ba ka ko bimisa yango en public te c'est contre la loi. Pathologie à moutbara kolobango te bandeko, ce n'est pas bien. Eza malamu te. Surtout biso basi, biso ba maman. To ko éduquer bana ba 30 ans, bana ba 35 ans ko éduquer bango nini. Yango bana na biso mona ka ntuka ba daron oyo, ba maman congolaise oyo. Yi, yango na mona bana penza ba otala ba maman oyo penza. Yi, ba mona ka ba maman ba tina te pourquoi parce que okomona ka maman vandi na téléphone azotonga moninga. Maman za na téléphone azotonga papa. Maman a un téléphone, azotonga boy. Maman a un téléphone, azotonga. Bana basi ba yeba, ba comportement ba maman congolaise. Ce n'est pas bien bandeko. Madame te. Vraiment ba te belé vraiment ba beinga, maman Eliane vraiment. Yaka pour le ba côté na biso ya Eliane ni TV ba tumusu pe ba yoka. En tout cas maman wana makambo ke ko loba. Non, ezala kate sala makate, ce n'est pas bien. Ezala kate asali malamu te ko yako loba kamba moninga boy. Déjà faut te ba ke moi si soko aboti mobile na mona liboso et simbite moi c'est ki aboti na mobile ya mibale en tout cas wana faut ba vendre simba. Soki moi ça saboti na mibale misatu na miso batazo mona na ka ndumba. Aboti na mobile ya liboso, aboti na mobile ya mibale, aboti na mobile ya misatu, aboti na mobile ba ko benge ka ndumba ato expliquer ndenge nini. Ato une explication pour mibali yo boti na mibali misatu, mibali na baka mabe, yo mutala mutu malamu. Oboti na 4 mibali. 4 mibali na baka mabe yo za bien. 5 mibali, 5 enfants, 5 papa. Mibali na baka mabe. 6 enfants, 6 papa. Mibali na baka mabe. 7 enfants, 7 papa. Mibali na baka mabe. Déjà au-delà ya 2 mibali, ceux qui moi se boti déjà au-delà ya 2 mibali. Bako benga yo ka ndumba. Olinga te bako benga yo ndumba. Ezande ngwana olinga te bako benga ndumba. Papa là vraiment il faut ça boy non mobali a éduquer mwasi mwasi azana éducation na ye awuti na ngona ndako na bango mais soko mpe na ndako mobali aza ko éduquer oka mobali sa mwasi te na linga aboite na linga ko loba mingi te na linga ko lia mingi te na linga sa ba coiffure jaune te na linga za la munene na linga za nzoto mikete na linga za nzoto mikete na linga za voilà mobali a éduquer mwasi selon ndenga lingeli. En tout cas to tomber le bango bonne chance. Oui, papa le babalié. Papa le basale les fêtes. Ya bali mwasi na mbongo na ye. Mais fête yo basali, eza mwasi nda sali po ni bala de le kitoko. E bongo ana poto bato babala keza ndenge nini. Boye bi bana boni bazora ba crédit po basala ba mariage na bango. He but poto na biso to rana événementiel. Boye bi bana boni bazora ba crédit po na ba mariage na bango le ka bien. Mutu nyoso mkwa libala na yaka na posa libala neza malamu. Alors, voyez bien que parce qu'on a crédit Pascal dit libala na yeza kitoko.
esika o mobali asukeli mwasi akoki kosala nini mwasi akoki kobandela wana eza mabe te soki Cécile abimisi mbongo bongo mpo na fete mpo ndenge aza na mutu na ye aza deja préparé ayebi ke non na mwasi nayebi koluka naboti deja na mibali misato oyo nazwi incroyable sourire na ye oyo nazwi incroyable sourire na ye ya pamba soki agangi nalobaka je l'aime mobali aboli oneza ndilibala yeyeyeyeye nalela mama azwi mobali ya bolingo sourire ya papa ale ebomi ye mandefa papa ale ebomi ye bongo moi mpe papa ale nde achange papa ale akomi bamo chocolat papa ale akomi chocolat papa ale azalaki bois noir alongwe bois noir akomi bois chocolat osaka na bolingo papa ale asu bois noir te papa ale na minute seconde papa ale akomi bois chocolat asu bois noir akomi bois chocolat alors bandeko Cécile Bilonda abimisi mbongo mpona kosala fete ya monene mpo asepela na libala na ye mpona conscience na yebi ke mobali na nga aza na bamoyen oyo te nasala libala na biso leka kitoko eza mpe mabe te me nga conseil kaka napesi l'amour est aveugle hein? Il faut papa Alain asala ke baya nzela moko na bana na Canada. Pourquoi? Parce que ce qui bana batikali ta muso kozala malamu mingi te hein? Po bolingo se kotie déjà makasi ekokosala ka bosa na bana siko soka bosa ni bana lokola baza na mama te ekosala ke bayina mwasi ya papa mama Cécile Bilonda eloko koki kosala bana ba pe 4 yo posa na mbongo na yo zango problème te oza ba moyen na yo za mbongo na yo mama loko oza mbongo na yo eloko kosala mama famille recomposée za facilité la kisa motema kimbo mama eloko yo koki kosala lingake oya nzela moko na papa ale na bana na ye parce que ceux qui bana wana batikali na Congo yo na papa ale bolingwe mati mobala kana facilité ya kobosa na bana par rapport à moi c'est papa ale akoki kobosa na bana so bolingo se mati bino nzete na yo pour ça nini okobosana eloko koki kosala nde sala effort na yo na papa ale na bana bon matavion mukolo moko bon matavion mukolo moko bana batikala te poso bana batikali bo tikala na pasi poso ki bolingwe mati bino mobali abosanaka bana noki na facilité mwasi abosanaka bana te kasi mobali abosanaka so bolingo eleki akoya kobosana bana alors po bana na bango na pasi te po papa na bango abosana bango te mama sala effort matana bana mbala moko wapi na Canada libala na bino ezala malamu papa ale nkanga matoi biso ba congolais to bato songi songi congolais linga bolamu moninga te congolais linga moninga bonga te congolais to zoteka mapa obandeki na sani moko okomi na sani mibale tango koma ya misatu hi abandaka momonga kozaka na sani moko mapa te he lelo komi na mwa 3 sani olia félicité ya lobake abanda mombonga ka na sani moko mapa lelo komi na 3 bassin ya mapa ya ko critiquer zo minimiser hi azaka na sani moko te bandaka na sani moko ya lelo kuta komi na mwa akomi na mwa sani misatu ya mapa congolais ba ko encourager mutu te congolais ba ko féliciter mutu te problème à congolais yango wana ayeba ko encourager te ayeba ko féliciter te ayeba ndé ko dénigrer na ko mépriser wana spécialité ya congolais kanga matoi mama poto vanda na bolingo nyonso yeye matate zanga te o pressé na la vie ezanatina te papa Alain kanga matoi ozi ngolu ezali kambo ngolu ozi ngolu ya mwasi oyo azana faanga na maboko mwasi oyo ana mosolo na maboko balobi ndako na etonda ba bouchon ndako etonda milangi eza même na ba brosse kobukana ba friteuse ebeba ba bidon mafuta omwazo ka mbongo na kindumba te asala kindumba te pozo mbongo asala ka business
po azwa mbongo apréfère kende kolokota brose bukana alokota bidon ya mafuta alokota mixeur moko déjà ese panzana nango alokota fer moko esala asusu te atia na kati ya conteneur akende ona kongo akende koteka po azwa mbongo alinga kolala na mibali ndenge bolobi ya solo kasi aza mwasi asalaka nini alukaka mbongo tika sepela na mbongo na ye alia mbongo ne mukolo ya libala na ye parce que fete mutu asaka ya munene ezaka mariage mwana ata botami ata basaleli fete dépense ozala mingi te bamela bakoka bafanta mpo mwana botami mutu mukolo abalaka conscience ye moko amoni ke nona misepelisi mutu ntango akufaka bakoma koponela elamba na bomo yalingaka ne kolatela elamba vert te mais na seke balatisa elamba vert na bomo ya bande kotia maquillage na cercueil baboko maquiller na bomo ya bande kotia manzaka na cercueil bakati manzaka bato bakomi ko décider na place na ye bakomi ko sala ye ba choix alors fête ya munene ya mutu na vie ezali ya mariage asali choix mobali na ye choix ya bilamba ako changer ata 50 fois ko changer parce que zambongo na ye eze sengo na ye mukolo na ye za komisepelisa ndenge oyo ye alingi po mukolo akufa bakobanda koponela ye moto so oza na bomo elia mbongo na yo po mokolo kozala te ba o bamonelaki pasi te bakolela oyo yango a bon attendeur salut ndeko mwasi koyaka suku kobebisa réputation ese ebeba yo ye susu kobakisa lisusu kobebisa oyo kobebisa susu mpo na mbala misato eza malamu te ce n'est pas bien bandeko soki ata mwana mobali tala mwana mobali mais mwasi oyo komassacre moninga mwasi eza bien te totika masumu osilisi kosala makambo ya mabe oki mpo ofukami osambeli bible elobi nzambe ayokaka losambo ya bato masumu te. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba anubenshoneli bana betu bonso. Bonne journée. Total la source extrême source ya mariage ya papa Alain na maman Cécile Bilonda Mabana. Bisous, bonne journée. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Namo,